naobina makasi soki na ai naobina mpona riska mpona riska mpona sepeli na misiki na ye kitoko wapi baboya basambwa. Tá muito bom, tá saindo bem. Angolanos aqui estão a gostar. Giscard, muita força. Não estragou nada, Giscard, tá bom. Estamos a gostar que a Angola tá uma apoiar boa, não vou te mentir, meu filho. Style la musique à l'élo, artiste n'a pas risqué de bêta. Il y a un bêta partout. Il y a le colomo, on a le colomo, grand frère, il va falloir poupa, badadjou, va mettre Gims, donc il y a ça à voler, mon on a ban. Il y a la affaire. Non, il y a trop roume, il y a des blocs mon bah sensualité, mon beau ça, un bloc mon beau trop sensuel donc. É uma música suave. E tipo, não canta confusão. Não canta confusão. É música que eu gostei, por isso eu estou aqui a representar. O Risca mesmo canta bem? Sim, canta. Sim. Gosto de ouvir o Giscard cantar. Ah, é? Ela canta bem? Canta muito bem. Por exemplo, essa música que estamos a ouvir aqui no fundo é muito boa, eu gosto bem. Makasi continue bongo papa. Musique yango kitoko na sepeli yango tina lifaba. Yalinga dance nini? Yalinga. Na yebi olinga kabwe. Ai. O danse o Risca linga. Conseil mon empêche à Risca asa étoilement montant d'adoya ado mata. J'aimerais bien staff naie au sala awa asola ming na batebelete. Et pour batebele et ça va bomber carrière na Angola. Olha, Risca, aqui o povo de Angola te quer como cantor e agradecemos porque tu és um cantor. Por acaso estás aí num bom caminho, que continua a ser assim. Está aí no bom caminho? Lógico. Qual é o caminho bom? Bom, porque ele mostrou que ele é um bom cantor, tem potencial para ser cantor. Risca, olá. Só espero que continues mesmo assim, porque a voz mesmo está a chegar mesmo lá. A voz está muito boa, a música também gostei muito. Só espero que Deus te ajude a continuar sempre neste caminho, porque nós, povo angolanos, que nos encontramos cá neste lugar, estamos a ver que estás tão bem. Bon, liloba na loba que a continuer a nanzela via bien, pe na via ya musique eza facilité. Apesa ba pa oyede apesi pona bartiste belé bazo bunda ba meka atako pesa ba pa oyede apesi na minute oyo. So moni biso nyonso toza réunion seki match ezotambula bien. A évolué makasi. A évolution na penza eke makasi po ningi ndeko nanga lobi azalaki bana na streaming ya rap kaka hip hop. Mais c'est quoi commencer la trap, ba Afro Nadia, ça la bien. Ngola sake abaki susu implice na carrière na ton sepela lisusu oya bien wana bomba ki surtout solo petit nanga ko sa ote salut oyebi makawango ezali to zela oya to sala video clip ndenge to kanisa ki pa biso yoso. Merci beaucoup, amis fidèles internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. On est sur www.idologie.tv avec David Ewembe. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est David Ewembe. On a bêté la pour actualité. Et là, la rapenda et pas il y a David Ewembe. Derrière la caméra, Vicky Poutou. Ce moment, on a une image qui est trop beau. Donc ça veut dire que ça marama. On a vu le météo na so la bien. Na yé ba ko respecter bato. Donc mutu na tseke na place na yé. Na sanga pe mutu de place on so la koma. Na senga venda ya Vicky pardon. Aidez mutu na yo. Donc ba bonnes habitudes ko ba nena ko vivre na bato fo bozaka nango et ça la bien. Donc David Ewembe le présence confirmée na Souka Nord. Place au barbecue à artiste na biso Risca. Donc bon mon a force et artiste ça na mboka oté mais tellement de ça maramba bien tellement de bête musique ya bien banangola ba ça il est na barbecue le deuxième barbecue na yé pour sentir force et artiste ya liboso za ki na lumbila na casquelle bon mon a ba image na idéologie TV donc lelo bana ya Souka na ba lubi jamais ba rotika bongo
bango pe ba s'organiser kaka ndenge ezalaka na makasi bongo ya Olindomba papa Libandi papa Yoji David Wembe présence confirmée place oyo barbecue do sala makolia komela eza ya ofele pona artiste na biso Rishka boy ndepende zalaka bana ngola ba soutenir artiste conseil na opé ça sala makama bien promotion a bien ndula bien makamnya chose la bien pourtant ngola ozana ba fan yeba yango na mboka ozana ba fan o balingaka yo donc sans plus tarder je vous laisse avec Vicky pour tout beaucoup na kati to kota na kati total la déroulement ya barbecue ndenge nini eza roleka on se retrouve jusqu'après. Maître Boitard si Koni Sanjay qui m'ezali na ngona nzambe comment la batota la yo kombo la nga ya Chris mais ba benga nga champion 50 Ligue des champions 50 barbecue ya Rishka yom todo simé sécurité nango barbecue le cadre bon barbecue le ka bien to banda ki to zaki banda 12h abezate take bino pe ba vena so boza bo souhaiter biso to za Ligue des champions za champion papia za coach Kamo Katakata na champion de badon c'est que to souhaiter ba mbote belé koto vena msaza na mikili e bakisa mebele zela nano moi denzembo oyo yoki ya Rishka o sepel nango bon banzembo on a yoki ya Rishka o ebeti déjà pe beta déjà ils a déjà bien pour ebimaki déjà yo sepeli nango bon na sepeli nango eza bien bon on a lobika a forcer ya sikalise bima poto binango a na bar yo wish koto toza ya je vais na mboka li encadrement toujours en ezalaka quand même moral barbecue c'est long yo zo mona on est barbecue bene tambula calme barbecue les galaises tara biso ya champion tozalia ba champion ba kotu makambango champion le bani rôle ba pona artiste na biso te artiste to ki ba son ba so beta tala Luanda so ko monima o de alors la vantité pour ba kemosu ba na Luanda mais ba sentir ba yoki et ça la biso nyo bien tozawa to lia to mela aninga même moral banze moment ki to ko ki ngo ya son a forcer kaka et ça la bien mawani to la biso ba njili abe pona biso wani ko na biso de sepeli ming au jeune champion mabanga tamotina ya njili akanga nunga to apela Luanda na sukano to kanga kaka tozama pona sécurité makasi ko babeke kende bien et bani bien peu style a bien chef bonoiti to tala kuna mettre to monio awa ozolia ozomela barbecue le kandenge nini ezole kabema na ngolu ya nzambe très bien aya oui to représenter na bato tala yo Claudio ya musicien producteur oh monaka sinangai Rishka biso toza na Afrique tozo kuye makamune tambula na ndenge tozo planéger on te lobani o lo pona mwana yo bon liloba na loba que a continuer à nanzela ya bien pe na vie ya musique eza facilité après ça va pas oye de apesi pona ba artiste belé bazo bunda ba meka ta ko pesa ba pa oye de apesi na minute oyo so moni biso nyos toza réunir c'est qui match ezotambula bien ya a continuer ba empêcher mes anga raté mais azala na beat ya makambu ayeba eloko alingi olobelo moko oza producteur par rapport ya musique ya mwana na yo est-ce que musique o beta pendeza musique bien eza musique bien eza musique bien na oloba te pona azande konanga itote ngana oloba comme artiste comme mutu moko alandaka ba misala malamu ya ba artiste ya ye azopesa ba vibe belé kutu na minicho a surprendre nga pona nini
ane ntango azalaka awa azalaki ka rep na miniti oyo na album no abimisi oyo autodatique asali bamélange ya bastile nde ti oyo ezobeta eza nadia eza rep te mais yayembi rep na nadia eya baactualité ezobeta na miniti oyo na niveau ya mokili na niveau ya afrique kaka te bon acontinue ye de ana félicité mpe na ofélicité mpe ana nzela malamu ya acontinue alemba te nzambe ayebi bitumba ya moko na moko ekopesa ser Bonne noite. Bonne santé. Santé bien makasi kitoko kene ngomona kaka kitoko makasi. Ozolia bien. Tozana esengo pe makasi. Ozomela bien. Ya bongo ndezalaka. Barbecue zoleka ndeni. Ya na sepeli na barbecue musala malamu tovandele hapo na riska tropa na ngai. Tobandi musala naye amoni biso pe ni tobandi naye tozana epeka atile lo toboko tika epo aza eloko do biso ko lobake ya bien koya pe ezoya. Ya évolution ya Rishka selon yo nebo bandana ye ndenge comité lelo est-ce que azo évoluer bientôt aina na comité te a évoluer makasi évolution na penza eke makasi po ndenge ndeko nanga lobi azalaki bana na streaming ya rap kaka hip hop mais c'est quoi commencer na ba trap ba afro nadia ça la bien ngola sake abaki susu implice na carrière na na tosepela lisusu oya bien wana obombaki surtout solo petit na nga nakosa o te salute oyebi makambo yango ezali tozela oya tosala video clip ndenge tokanisaki mpo na biso nyonso ya conseil na kotikela riska zala kaka jeune wana oyo oza sololaka na bato oza livre olinga kopesa conseil opesaka idée oyo na kotikala o mpe na miziki lisusu comme collègue kolanda nzela mosusu te mpona oyo motema na ye esengi soki nzela yango asimba te ya biso ya moto te ya biso mema nzambe apesa na makila ya biso mema ya nzambe. Mana, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem? Tudo sim, contigo. A tua presença aqui no barbecue do Rishka, a barbecue está a passar como? Mil maravilhas. Estou a gostar de estar aqui. Fui convidada pelos dois, que são familiares do cantor, são meus amigos. E a vida, aquela força, aquele apoio, pela consideração que eu tenho por eles. E aí também estou a usar t-shirt dele, estou a representar. Conseguiu ouvir as músicas deles? Sim, consegui ouvir. Gostaste? Sim, gostei. Por quê? É algo... Fala a verdade, não mente. Não estou a mentir, estou a falar a verdade. É algo que me entrou, é algo que, tipo, é uma música suave. E, tipo, não canta confusão. Não canta confusão. É música que eu gostei, por isso eu estou aqui a representar. O Rishka mesmo canta bem? Sim, canta. Sim. Qual é a palavra que você pode deixar para ele? É, que ele continua assim, continua com a sua carreira, tenha força, determinação, que tudo vai dar certo. Só isso que eu tenho a dizer. O que é que está faltando? A maneira você ouvir a música dele, o que é que está faltando? Uma coisa você pode dar um conselho para ele? Não, por mim não está faltando nada, só que não. Por mim não está faltando nada. Está no bom caminho. Qual é o caminho? Perdão, do sucesso. Sim. Força, determinação, foco e fé. Ele vai mais além. Obrigado. Sim, obrigado eu. Mana, boa noite. Boa noite. Estás bem? Sim, estou bom. A tua presença aqui no barbecue do Rishka está a passar como? Estou a gostar, a recepção foi boa. E a recepção foi boa, estamos aqui. É só alegria. Essa alegria. Consegui já ouvir as músicas deles? Eu ouço sempre, até porque o produtor é uma pessoa de casa, ele também é um amigo. Somos todos de casa. Ah, você está aqui porque você é de casa. Também sou de casa. Não, sou de casa, gosto das músicas dele. Até porque, pá, eu não posso aqui exagerar no que eu estou a falar, mas enfim, gosto de ouvir o Giscara cantar. Ah, é? Ela canta bem? Canta muito bem. Por exemplo, essa música que estamos a ouvir aqui no fundo é muito boa, eu gosto bem. Ah, é? Sim. Qual é a palavra que você pode falar com ele? Eu posso desejar muita força, coragem e continue. Continue com esse sentido? Continua a fazer os trabalhos que ele está a fazer, tá muito bom, está a sair bem. Angolanos aqui estão a gostar. Giscar, muita força.
Não estragou nada, Giscar, tá bom. Estamos a gostar que a Angola está uma apoia boa, não vou te mentir, meu filho. Muita força aí. Você não está a dançar, você não está fazendo. Não, sei que a música que está a tocar agora é uma música muito calma, de relaxar. Se fosse aquela dançante, dançaria já. Eu gosto por ele, sabe, que eu gosto por ele, sabe. Coragem aí, Graças a Deus está a correr bem. Estou a gostar do ambiente. Já conseguiu ouvir as músicas deles? Uma é essa que está a tocar. Já ouvi duas. Gostei. Gostaste? Por acaso ele está aí bem. Como assim? A maneira que está a cantar ou a maneira que está a Sinceramente, as músicas dele, sinceramente, são muito boas. Qual a palavra você pode deixar para ele? Olha, arrisca. Aqui o povo de Angola te quer como cantor e agradecemos porque tu és um cantor. Por acaso estás aí no bom caminho, que continua a ser assim. Está aí no bom caminho? Lógico. Qual é o caminho bom? Bom, porque ele mostrou que ele é um bom cantor e tem potencial para ser cantor. Obrigado. Obrigado. Tá aí tão bom mesmo, tá aí bom, graças a Deus. Eu que nem bem pensando angolano, sabe? Ou seja, tu vê? Macas. Aham. Já conseguiu ouvir as músicas deles? A música já estou a ouvir aqui. Tá bom? Ai, tá mesmo boa. Eu gosto mesmo de rebolar com essas músicas. Tá você não dá rebolar? Não, vou rebolar depois de eu acabar de comer. Sim. Qual a palavra você pode deixar para ele? Riscar lá. Só espero que continues mesmo assim, porque a voz mesmo está a chegar mesmo lá. A voz está muito boa, a música também gostei muito. Só espero que Deus te ajude a continuar sempre neste caminho, porque nós, como povo angolanos que nos encontramos cá neste lugar, estamos a ver que estás tão bem, péssimo. Espero que continues assim. Répondre à l'invitation à Bissot, c'est là qui te sort les logos avant. Ce qui te sort à moi, c'est par rapport à temps et par rapport à moi, les regards à moi, à Bissot, les autres Angola. Donc, il y a eu la période du moment, il y a confinement et c'est une idée que moi, je vais te dire, et c'est une idée moi. Moi, je suis belé. Mais, artiste na biso, tellement de lingage mingi, yépé, alimaga biso mingi, ya mwana to salaki par tous les moyens, biso nyonso, to sangana na journée ya lelo. Donc, ceux qui to sangani awa, eza komo pona artiste na biso, Rishka. Donc, yé mtu asali maga nyonso oyo, bomoni awa, pona, le kayolo bape. Promouvoir Zembo na ye, promouvoir Moussala na ye. Alors ça la Moussala moko ya bien. Donc tellement ça gêne. Biso va gêne auto za awa. Il faut to soutenir ye à 100%. Nombre oyo to mona ni lelo awa. Ce qui t'abonne na chaîne na ye, ya YouTube Rishka Music officiel et vous ça la bien makasi. Donc to lié to meli na esengo nyonso. Kolonga na biso awa to limite des eaux de Salama. Par contre à rendre to lingi ya monter. Donc ndenge to yaki na kimia na yebi ke to kozonga na kimia. Donc merci beaucoup à toi. Moli Ndomba ya organisation. Merci beaucoup na ma princesse Yemzanali. Porte-parole, il y a musicien. Donc merci beaucoup à DJ Pacheco, dans mon acteur en musique, DJ Bex. Tous à la race, donc, le ministre de Tiki, Amias Rapido et pas DJ. Non, on est mort. Organisateur, moi, il va 30 secondes. Merci Nabino pour répondre à l'invitation. Rishka fallait pas asana mboka. Mboka et ami Togo, Sepeli, et ça sans commenter votre allié va venir. Sébastien Mazé, merci de soutien au PSI. Pour soutenir en plus de la mission Bandé Bandi, qui soutient pour votre présence. La presse, la journaliste, va y avoir pour comprendre l'invitation du PSI. Encore une fois, le PSI merci pour l'encouragement à l'artiste de la mission. À cause de l'état où nous sommes, nous sommes pour vous soutenir. Et puis merci, on a bien béné. Merci beaucoup, l'espace Oyo, la minute sur ton PC. Espace Panama. On compte ici, toi. Place la mission de Routi. Déjà l'année, Mawana manque.
mboka lidera bajeni tout ya kote oyo mpena talaka bajournaliste baza toza na biso ebele te soko solisi biso nayebi te toyapa na yo toyoyapa na biso nana yo kende kuna yo kende kuna na ndenge mabe te tosolola nano biso toza bapaya toye awa image oyo ekotambola partout. David Ewembe vitesse. David Ewembe vitesse. DJ, pode pôr a música na pista, nós estamos preparados para fazer a cena acontecer. Matissa Mitro DJ. Agora, Francis va bouger. Voilà. Mas com certeza tem mudança de clima. Angola, França, Luanda, Paris. A Tripoli, cadê procura da vida? Tout le monde est bougé. Tout le monde a dansé. Et le fait tout le monde a méché. Tout le monde est dansé. Tout le monde est bougé. Tout le monde a dansé. Et le fait tout le monde a méché. Tout le monde est dansé. Tout le monde est bougé. Everybody dance. Tout le monde est bougé. Tout le monde a méché. Tout le monde a dansé. Isso não se combina. Isso não se combina.
Chroniqueur ya solo na mboka oyo Carlos Cabal. Donc présence n'est confirmé na barbecue ya Richka. Bonne venez à la radio. Soki bato lokwa ba Carlos ba koti marambango. C'est que maramba benza. Carlos Cabal. Bonne nuit mon frère. Bonne nuit savana banda tuna opesa na mbote na baoba. Mutana 70 quadrati na mboka oyo ba entrepreneur to lukande bango wana et puis bonne nuit ba télé internet nyoso. Comme Gustave le grand baoba. On a patron wana asala ba GT. Gustave le grand baoba mobile ya Normi longa longa. Normi longa longa voilà. Alinga te ba publier na ba Facebook le ba. Patron Zarabongo. Patron Zarabongo. Gustave le grand baoba mobile ya Normi longa longa Zalara na David Wembe. Carlos Cabal le process n'a confirmé na barbecue. Il y a Richka. J'ai envie de passer derrière. Non, j'ai la positif. S'il faut mettre les points sur les i, sur la bateau de banque raté, pour te raté, tu as journaliste de bête à mato le trotté. Alors tu bête à mato le trotté de le bar plus de vérité. Alors je dirais une chose. Et ça personne n'a joué sur la bête à mato. Basé belé. Il y a aussi un mal de vérité. Exact. Alors moi, s'il faut mettre les points sur les i, concernant mon peu ça risque à ça étoilement montant d'Adoya, Adomata. J'aimerais bien staff naie au sala à solaming na batebelete. Et pour batebele et ça va bomber carrière dans Nengangola. Ils sont dans bateau. Le baraming vérité, toi la pour ça bateau sa carrière il y a bien la carrière artiste n'a risque et non que bateau baroya pour finir bateau sous pour toi propulser carrière il y a artiste n'a sauté alors voilà message mon lancé na risque et là que oh ya ko sa bateau ça bien et ça bonne idée par rapport au ça marketing na yo na ba plateforme ni surtout voilà et non que ko focaliser bateau moko boyer pour comme ça succès dans la famille tu as connaissance à quartier tu as connaissance na badana ko moko boyer songolo pakala donc voilà toi posé à risque à la population surtout communauté africaine et tant que musicien tout le monde le baba inosbi à plus focalisé na badago maté ayebani monde entier voilà to lingi to focaliser risque na chaîne mo YouTube songolo pakalate to lingi to focaliser risque na ndenge bada famille ngamona tata mo sina yende na yebo ete ngana mo lancer promotion voilà to lingi to mettre les points sur les i alors voilà c'est pour cela vous avez vu que na makambo yo so la autocritique et tant que journaliste mon différence c'est ma camo de Sali Carlos Cabal ma caméraman les belé baillé ma journaliste belé baillé et l'autre là on a posé un bino kaka parce que l'union fait la force alors à la prochaine occasion ma camo de Sali on a posé bien à batona boya toto sanga a posé la force et artiste et voilà Carlos Cabal état de journaliste au sentir musique il y a riche kandengeni dans la franc non musique musique est passé on a ma musique na vana mo ba artiste belé puis na ba massa baza ba leader lelo ba star wa sala fierté moko net ba fabrigas massa na ngai nchiki na mona ndako maranzembo ba bina filet ba ya chéri migler ba mise ba tolme belé musique est passé donc je peux pas dire que non musique est bien non sauf que azora mélodie à observer rendement au PCA par rapport à désolé ou à Bimisi et puis la deuxième élo ça les aura bien à la gouni ni artiste baolinga voilà par rapport à ça pas fan baolinga oui famille si ba da quartier na ngate donc ba fan il y a bonne musique voilà conseil européen ça pour naï conseil européen ça y est à bon ba ta quartier à bon ba ta famille à considérer bateau yo ba propulser carrière naïe soit dans mon famille donc voilà bata quartier te bata famille te ba piri pete ke ngamona tata mwasi na yete aluka bato yo ba rosala que carrière na ye et propulser à Zobango à Chabango pour travailler ensemble voilà oh la idéologie TV balobara vérité boka Kalusha Mputumani prêtre à Switzerland na Solange Madalena et puis na boka susu na nenga lona ingénieur Mubi Alex international Nzambe iPhone na nenga congolaise on a patu kiama avant na succès vena na kabelanga na robosa na été patu kiama donc bambote à tous les pas na yo et na bosanité et surtout na yo mo David Wembe yo yebi ba guerre yo yebi et surtout na Roli muto asali ke
à la soirée abengisa bata quartier tabeta doit na suka nord abetele bata quartier teke boya ko mena masango felete ezaka ba journaliste nde ba ye na ba cameraman et puis na ba mécène na makasi ya mboka ba ye voilà paroli Bonoit David Ewembe Idéologie TV impresario Sébastien Mazina bonsoir à toi quoi barbecue à lelo ya Rishka yom to ganzango na niveau ya Luanda selon yo moko barbecue eleki ndenge nini na koloba te selon nga na lingi selon bilili eloba parce que état que directeur ya marketing ya Rishka awa na ngola sadi kitoko parce que bandeka balinga basala sala makambo tete faut sala makunda la sambizanga te faut sala na suka nord te prévané to moni ndenge to mona wera sont le roi de la forêt abima asakanga masolo ya kingasa na wela bandal te awela kitambo te awela pe gombete mawela ne kingasani awela kimbatse ke na masina na njili changu yo kozaki na bato na ko combattre yo te nga ba combattre ngate parce que ngai Sébastien président Sébastien Masino na pesa refait makasi na Rishka depuis Metz na France barba ke papa Roli simba masolo ya marketing ya Rishka ya autodidacte na ngole yango na osala muta combattre ngate ça ndeka ezalaka ke ozolinga ka netso welela mais masolo ngo ezala ngo yote yango yoko même esali ngabi epi na sengi merci na yo Idéologie TV David Ewembe parce que outi parler na musika na casquel ti okomi en tout cas merci et puis merci na bandeko tout ya la presse Vicky Poutou cerveau moteur na sanité nana dorsa c'est-à-dire c'est tout presse yangola et na sanité porte-parole na biso princesse Aigle Noir azalaki na biso pena donc asimbe pena masolo en tout cas merci na bino donc secret sagage tozolinga tosala eloko bien mpona moto tosala lokoso te towela eloko moko te idéologie ya famille te ngai na Rishka toba ndeko te toya eloko moko te mais lokwa na bayeke nazwi responsabilité na tosala yango naza directeur ya marketing ya Rishka awa na ngola c'est-à-dire awa déjà na suka nord na mboka nde bango balobaki bayambi Rishka kitoko c'est-à-dire toke na ville bina file tshoboko okontinue baactivité ya Rishka to osukisa yango kaka wa Sébastien Masina alobaki na kosala yango ti suka do na komema yango ti na suka do na kosala parce que naza directeur ya marketing ya Rishka c'est-à-dire ndenge tobandia tozokende déjà yo moko oza journaliste oza professionnel ya média omona makambo ndenge eketi na suka conseil nyongo ozala yango mpona artiste na yo artiste nga lokwa na ligne mingi na ozanga concert opesa ye donc continue kaka kosala mosala bitoko critique esala bien mais nga nakana bacritique positive c'est-à-dire musique nobeti autodidacte eza pena bien quoi donc continue pena kosala mosala bongo bakisa lisuku koleka donc ndeka ezala bafan tout ya Rishka o baye lelo c'est-à-dire boyaka ndenge boye lelo honorable Lita Chamala suka no likesi master fresh bozala nde bozalaki lelo baartiste comme loka bajete mkaninda babidibidi bazalaki na biso bokontinue kozala toujours bokota na Rishka musique bomona masolo na biso ya autodidacte désolé c'est-à-dire bo download bo s'abonner parce que artiste na bino Rishka osala masolo kitoko na bo sanité on a benga ebende mère na desikondolo massive Isabelle et puis merci na bandeko tu après ça wana mwasi na yo penado na desikondolo wana mwasi na yo mère pena na bandeli quoi pona za wana mwasi na yo mwasi na nga pona za la boye c'est-à-dire eza na desikondolo massive Isabelle na benga ebende do alesanga kitoko pona comme santa boye eza neye quoi donc merci quoi donc na bino tout boyaki pour masolo et ça na linga bino tout et puis ba soutien bo sali pona nga ça dit na ko bo sala ngote quoi David Ewembe aussi le bon na poche ngo pera bon ça dit ah to pesa na mbongo te to beta photo boy to na polele bo stop na polele et ça la faut pas quoi princesse la barbine donc yebenam dazalara yebenam muto azali porte-parole la bouche autorisée ya artiste Rishka na kata mora oyo donc ceux qui bo moni pour ça na mo boy princesse ceux qui bo moni donc yene benam muto azo sala ba ça mi sala bien donc tellement biso benat to longo place to zalaki Vicky Poutou a longo place zalaki a kotiti ba koto yo donc c'est que ba princesse ba sali maramba bien princesse bonne nuit na yo David Ewembe bonne santé par la grâce de Dieu to za bien barbecue légendaire barbecue superposé na ko lobe belé te ba image sur banisika na ngai no mo mon na plein confinement maramba boy donc ça me ça faire ça vraiment makambo par rapport ya banzembo ya musicien banzembo ya beti na temps oyo na musique ya lelo neto de lobaka makamba lelo
est-ce artiste maintenant coca? Mais oui, il y a coca parce que le style la musique à l'élo oyo artiste ne sont risqués de bêta. Il y a un bêta partout. Il y a le colomo, on a le coloba grand frère, il va falloir poupa, badadju, va mettre Gims, donc il y a ça à voler mon bang. Il y a la affaire était. Non, il y a trop rum, des années bloc mon bah hein, sensualité mon beau ça, hein bloc mon beau trop sensuel donc hein, bah sensualité mon beau donc c'est ça. Le roi pour artiste. Mon artiste est vraiment risqué, vraiment. On a bien gagné mon bal à mon bal à charisme, collecteur charisme et en mon corps. Donc mon artiste est vraiment, ma bible de dédicace c'est si qu'on s'allie vraiment. Continue toujours comme ça la musala na yo. Dans la nengo ça la bisu. Nena télé mimbo mon bima risqué. Anganzambe nil pareil. Naliaka déjà 20 coups tout ma barbe qui m'ont venu ou ta ben agence code princesse Kendo Zoa. On a ben artiste c'est là mon corps. Et mais la côte à marambi côté la mwanda te son côté ça dit que intérêt na eza na kati. Conseil européen pour un artiste. Mon artiste vraiment conseil na aussi que la carrière na yo que ne toujours les bossons dans ma pambola yo ko landa ba yu maté. Zalaka yo ko bongo na te lokola ba musu ba bandara ke abongwali. Yo bongo na te zalaka oyo vraiment de gros bisous et puis que ça vient tellement belé mon artiste chéri bah gros bisous non vraiment mamote vraiment na bandian vraiment na binga ka l'homme c'est l'homme mon cœur il va ndara awa hein mon papa chéri Carlos Caballo mon papa hein, Carlos Caballo na pesi vraiment et pas na yo mokopé hein David Ewembe pourquoi pas toi Chucha Lumière hein anti-stress de la presse angolaise pourquoi pas toi aussi hein ma maman chérie que j'aime beaucoup hein, la diva de la presse congolaise Fifi Siwa Stone hein bah tout linga princesse Aigle non les amis de Patrick Beckham les douleurs de Binafilé les vrais de Binafilé les amis de Ibrator bah monsieur tout vous allez bien dans la parce que nous va monter belé hein les amis de maman Mokonzi la princesse Charlotte Kododo Benika bisous ma copine donc bah tout linga bah gros bisous bino pourquoi pas toi aussi Vicky Poutou bah tout linga Serge SK donc pas tout